JF ifonga lobaka déjà. Longwa beme ya fali. Cela veut dire fali. Tango Loris la Congolaise a kufaka. Tomonaka ba vidéo moko bimaka Mimi Chikeva zolobaki non. Il faut se repentir, ba EBCA, il faut banda kosambela tika vi aloyenge. Alobaka bongo. Mais malheureusement, elle était toujours dedans. JF ifonga lobaka déjà. Longwa beme ya fali. Cela veut dire fali. Azolo baboy. Mimi Chikeva bomaki amour mamba yepe akufi. Yenda bomaki amour yepe akufi. Azolo bateke no. Ekoki kozala ou bien batu balobi no yazolo ba yende abomaki. C'est comme si azana ba preuve que ya Mimi Chikeva mutu abomaki amour. Soki famille na e bakangisi mwana mwasi wana na ebite soki ba preuve ezali elle n'est pas seule ebele bazolo ba yango yenda bomaki amour. Okuna lobi no amour bachaki mbeli na maboko bapesa ki ba Gillette tambola mutu nyonso ebili wana yo alanda yo. Ya solo famille bakoki osala bongo parce que babungisi mwasi ya kitoko bongo mwana na bango akotikala ozonga te. Kitoko kutu te mais mwana na bango baza na perte ya mutu na famille. Soki bamona ki clair te. www.congopromotv5.com chez Raf Ngindu. Raf Ngindu, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindu. Nanenga mabete Congo Promo Raf Ngindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Raf Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo TV5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a des boss. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous savoir si nombreux en train de suivre votre émission Face à Face, une émission que vous aimez tant, une émission de divertissement, une émission des informations à la une émission des émotions. Voilà encore une fois, l'émotion nous retienne. Kola la kola muka na communauté na biso, toyoki sango ya mawa ekweli biso, tobongisi moko na biso, grande sœur na biso, petite sœur aba mosusu, mwasi ya mutu, mama ya bana, Mimi Chikeva, paix ya son âme. Biso ba warrior, toana matanga. Et je profite de présenter mes sincères condoléances à sa famille biologique si ils auront l'occasion de me suivre. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, je me nomme Joël Ntumba, la Cléopâtre, autrement appelée la Katanguesse de la presse. Sentez-vous très considéré dans votre émission Face à Face, vous ne serez pas déçus. Et je vous demanderai de vous abonner massivement na Congo Promo. Bobet un clin d'œil na Africa News Polele TV. Aujourd'hui, tokosolo la likambo ya liwa ya ndeko na biso Mimi Chikeva. Balobi présidente ya ba warrior ba na matanga. Mes condoléances na ba warrior ya monde entier. Joël la Cléopâtre aza together na bino. Avant de commencer, je me permets de saluer mon patron Raf Ngindu. Balobi mobile ya pembe wana boss nanga na PC bamboti. Je salue encore le boss Dada Kanda China Rambo Énergie monétaire de la diaspora congolaise depuis Cape Town. Je te salue mon patron. Mesdames et messieurs, kola la kola muka makambo sika ezoya na communauté na biso. Liwa ya ndeko na biso Mimi Chikeva epesi pasi makasi. Aza mutu oyo atiki vraiment ba souvenir ebele na mitema ya batu. Nayoki batu bazo témoigner. Elle était gentille, elle collaborait bien. Aza présidente ya ba warrior, aza moko ya ba proche ya Fali Ipupa.
Na liwa ya Mimi Chikeva epesi batu mususu occasion ya koloba ba n'importe quoi. O bazalaki ata na accès ya koloba auprès ya Mimi Chikeva. Tango azalaki en vie, bazalaki na accès te. Quand Mimi Chikeva était en vie, batu mususu bazalaki na accès ya kopousa na ta pembeni te. Mais après liwa na ye bilobele comme ebele. Tolandi na réseaux sociaux ba analyse ke ezongi. O Mimi Chikeva ndenge akangamaki na Congo, eza mobali na ye, mutu atrikaki ye, yango Mimi Chikeva akangamaki na Congo. Mobali na ye signalaki ki aza na mukanda ya bien te. Ça reste à vérifier. Nous, on ne peut pas affirmer, on ne peut pas confirmer parce que toyebi te nini banda koleka entre ye na mobali na ye. Nous, on ne sait pas. Ezana batu basali ba live. On dirait bazana ba preuve. On dirait vraiment bazana raison ya makamba oloba eza ya solo. On ne sait pas ce qui bazana raison. Raison esali ke ya Mimi akangama na Congo ngayo na oloba na bino toyebi vérité te. Mais ba yebi vérité eza famille na ye peut-être na bana na ye. Oyo biso toyebi ke abelaka. Abelaki tangu Loris la Congolaise akufaka. Tout le monde a ba vidéo moko bimaka Mimi Chikeva zoloba ki non, il faut se repentir ba ebisie, il faut banda ko sambela tika vi aloyenge alobaka bongo. Mais malheureusement, elle était toujours dedans. Ce qui peut-être période ba ebisaka ya banda ko sambela, peut-être ngaki akoya na maladie te, peut-être les loto ninga tobeta lisolo ya liwa na yiti. Na ye ko juger yiti. Ce qui peut solo mobile na ende sali ki akangama na Congo, ça reste à vérifier. Mais ba mosusu balobi non, fali muto lekisi. Pourquoi fali alekisi JF ifunga lobaka déjà. Longwa beme ya fali. Cela veut dire fali nde alekisi. Prévane ki akangama na Congo fali pourquoi mema ki na poto te na tout na question. Fali asala na consul. Fali asala na aéroport nini? Fali asala kana ambassade nini? O ba pesa batu mikanda, ba visa. Rapport ni les entre liwa ya Mimi Chikeva na Fali lelo oyo. Aboma Mimi Chikeva po akoma nani po déjà aza Fali ipupa di Cap la Merveille Aigle. Siko soka bomi Mimi Chikeva. Nde akokoma nani? Tango aza otatone na succès. Mimi Chikeva azaka pembeni na ye. Azaka nde aza wana Mimi Chikeva munene ndenge azalaki wana. Pourquoi Fali abomaki ete? Ka lelo nde Fali azwi siko makanisi fo alekisa Mimi Chikeva. Nalandi vidéo ya ndeko na biso moko ya mwasi. Je vais citer son nom, c'est Karine Pandora. En fait, soki boza na bargimate, si vous n'avez pas besoin de compatir avec les autres, il faut se taire. Il faut se taire. Famille ya ba Mimi Chikeva baza na pasi na minito bana besoin ya koyoka ba connerie te. Ndeko na biso wana azo confirmer. Azo lo baboy. Mimi Chikeva bomaki amour mamba yepe akufi. Yenda bomaki amour yepe akufi. Azo lo bateke no ekoki kozala ou bien batu balobi no yazo lo ba yende abomaki. C'est comme si azana ba preuve que ya Mimi Chikeva mutu abomaki amour. Soki famille na ye bakangisi mwana mwasi wana na ebite soki ba preuve ezali. Elle n'est pas seule. Ebele bazolo ba yango. Yenda bomaki amour. Ba accusation grave oyo tokomi nango na communauté na biso. Courage wana ezobima wapi. Après ça, tango bakokangisa mutu ekomi ke sorry. Bolimbisa, bokomo senga ba pardon, bokomo luka bato okotela bino. Oye kosala analyse na yo ozo accuser mutu, oza na ba preuve te. Otelemi wapi. Yende abomaki amour mamba. Qu'est-ce qui nous prouve réellement que c'est elle qui avait tué amour? On n'a pas de preuve. Comme moi, par exemple, je ne peux pas confirmer. Je ne peux même pas affirmer.
Je n'ai pas de preuve. Tozala kite. Liwa eza pona mutu nyonso. Donc, de nos jours, ceux qui mutu akufi, c'est que baboma qui est kaka. Okuna lobio no, amour bachaki mbeli na maboko, bapesa ki ba gilette. Tambola. Mutu nyonso yebi liwa na yo alanda yo. Ya solo famille bakoki osala bongo parce que babungisi mwasi ya kitoko bongo mwana na bango akotikala ozonga te. Kitoko kutu te mais mwana na bango baza na perte ya mutu na famille. Soki bamona ki clair te. Toyoki ki ezalaki poison. Moi je ne défends personne mais nazo sala analyse. Mutu atiela ki poison ayebani te. Basali bongo po bayeba liwa ya mwana na bango euti wapi po ba venger. Soki ba venger, cela ne veut pas dire que automatiquement ndenge Mimi Chikeva kufi eza kaka Mimi Chikeva. Soki pe eza Mimi Chikeva, paix à son âme. Ce qu'elle avait semé, c'est ce qu'elle a récolté. Je n'accuse pas. Nalobi soki eza ye. Pourquoi koboma moninga? Mais toza na preuve te. Nandimi pete keza ye po. Ya Mimi abela ki déjà. Au départ abela ka malade ya motema. Wana boyebi, bien boyebi te. Au départ abela ka malade ya motema. Nandenge kangama ki na Congo. Business na ye tikali na poto, makam na ye bele tika na poto, famille na ye kuna na poto. Akoki tout comme kocha souci. Ya kotala ki bana, makambo na nga, na kangami na Congo, bino moko boyebi ba réalité ya Congo, ata azalaki na mbongo, ekoki tout comme kosila to ko diminuer, moyen ya kovivre eko komila ye pasi, kendenge ya vivre na poto, à cause cha souci, eko mema na liwa, parce que azala déjà na maladie ya motema. Et famille balobi, asalaki AVC, bakuta ki soki na makila na motu. Mais biso ba noir, bato tolata déjà batoge, biso nyonso na Congo tokoma kala na batoge, tokomo juger bato. Yenda bomaki amour. Eza vengeance aux familles salaki, yango ememi Mimi Chikeva. Eh, bandeko. Pourquoi tokoma na niveau na poani? Tango tozolo ba makambo wana, tokosana ke l'état ezalaka. Tokosana ke l'état ezalaka. Ya ke lelo bakoki kofunda biso tokosamba ndenge nini? Esengoka ya kosepelisa bato baolanda biso na internet. E bongo soki famille ba Mimi Chikeva pe balobi batambola bayeba liwa na ye euti wapi. C'est que quartier faut bakufa, communauté mobimbe faut bakufa parce que amour akufi Mimi Chikeva kufi. Non, liwa eutaka ka epa ya Nzambe. Liwa eza pona mutu nyonso. Ata bao babomanaka. Bakolandaka batu o bango babomaki. Batu basili mawa. Bazanga mawa. Lelo kome ozo accuse mutu auti okufa na tongo. Yo na poko vandi. Yenda bomaki amour. Amour bakundaka. Parce que oyebaka ki bazalaka na mwa problème moko boye. Oh, abomaki amour parce que wawela ki mobali. Yepe alandi amour mobali yango atikali. Ba mosusu bazolo ba mobali wana muto sacrifier bango. Bilobele eza ebele na sima ya Mimi. Totika muto akende na kimia. Tolele na kimia. Biso toza na esengo koloba boye. Mais famille na ye na minute oyo baza ya kozoka. Totika ko poignarder bango encore plus tango bazolanda ba image na biso et que zongi ça ne fait pas plaisir. Je venais de dire si vous n'avez pas des arguments, si vous ne voulez pas compatir avec la famille, compatir avec les autres, en tout cas, il faut se taire. Il faut que tika ba o bazana maoba tika na maoba lela. Kekoya koloba du n'importe quoi. Je salue mon vieux Patrick Kabangu, le spécial, le seul Moutouatia Mbisi Aquarium, Nakaj. Je salue encore mon vieux Pati Matezolo, le statut de la liberté depuis Dallas, Napé sur Bambote. Je salue encore mon vieux Alain Kasselembo, le producteur numérique, Bambote Bele Bisi Kozali. Tokomi lelo soki Moutouakufi ba accusation,
epai tango boyebi ke ba musicien baza bato bakisi bokenda kosala nini pembeni na bango bokenda kosala nini po tango ozwa problème bakize musicien wana neti likambo ya liwa ya mamini mabe ya Fally eza wapi bokomi ojuge Fally yaza mutu afali pourquoi kangamaki na Congo bino bomona Fally na biro moko asalaka ke apesaka ba visa bino boloba Fally amemaka bato na poto na mikanda ya fek ya lokuta boloba bongo no na concert ya memaki bato na mikanda ya lokuta bato wana bamusu batikali kuna bamusu bayaki kana mikanda ya lokuta siko pona nini asalelaki ya mimi mukanda ya lokuta aleka te soki amimaka bango na mikanda ya lokuta toti komona bakendaki na restaurant ya ndeko na biso ya Nana Boduka tomonaki nzoto ya mimi ezaki ka bongo azaka munene mais abandongo na penaki aza bien te abelaki asalaki AVC bomona ta façon ya kotambola ezaki vraiment ndenge azalaka te tout ça là vous ne voyez pas et comme il a non parce qu'il y a bomaki basali vengeance yango pe akufi non il faut arrêter tolekisi niveau koyeba tolekisi niveau kosala ba analyse so bozana ba argument te vanda landa ba o bazoloba pourquoi ba accusation ya makasi boye na mowei parce que boyebi ki a côté le mako se justifier te ezana ba tumususu ba lingi bazo opportunité toyeba bango tangu likambo kwei ba comme on le baba n'importe quoi pourquoi bokanisi ba okumisa bino bokanisi bazo kumisa bino pona minito na famille na epe bazo se demander et komi boye pona nini na biso pe tozo mituna pourquoi boye mais mutu ana réponse à répondre à biso na minito za kanzambe liwa eza mutu nyonso tango akendaki koboma amour asignalaki bino kelelo na oboma amour yango bino bozoyela biso information yende abomaki amour siko na o nyonso ezolobama na internet sikoyo toyoka bino bato bozotia ba commentaire ba critique ou bien toyoka vraie version euti na famille ki abelaki asalaki AVC toyoka version nini toluka mbongo na sensa bien toya na ba accusation moko boye oyo oza na preuve ti ba accusation oza na preuve ti tu veux juste qu'on te regarde baye tango yo zoloba po baye yo po sepelisa munoko mais yeba ki ozo blesser famille ya bato ba otu ko perdre ya bango ndeko na ba accusation oyo bozo sala sans preuve totika tolela ndeko na biso akende na kimia Mimi Chikeva encore une fois paix à son âme en tout cas soko kozwa occasion ya kolanda ngai aimer, partager et commenter. Tous en a besoin de commentaires nabino. Bobo sanate, bo s'abonner massivement na Congo Promo. Bobeta tour pe na Africa News Polele TV. Et que ça la bien. Merci na boss Otto Silva, le propriétaire de l'hôtel Betajo. Hôtel Betajo se trouve à Kolwezi. Hôtel Betajo se trouve à Lubumbashi. Hôtel Betajo se trouve encore à Kinshasa. Merci na boss Stone Mukendi. Balobi Mukendi wako et tout. Patron na Katia Likasi, merci na honorable Doudou Lobo et pourquoi pas à ma grande sœur Rebecca Mukalenga Mukaji, Selon Bidiko ku femme battante, bato bazo assister Moussala ya président Fachi Béton, na Priskei Astre des Lumières, na Pesibino Mbote, Julia Kassanda et Noëlla Song et la star, on est ensemble. Merci. On se retrouve prochainement. www.congopromotv5.com Chez Raph Ngindu, félicitations pour la promotion, ça la pour artiste. Que Dieu te bénisse. À connaître pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindu. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Bogoto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, TV5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda nanango. Raph Ngindu.
Congo Promo. Wata plus, Wata na des boss. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV.